pona bana ya mboka ya Congo. Lelo ba bibo, lelo na expliquer zonga non smosima, ozonga na bien. Lelo na expliquer ba bimo mbala wala tali puta donc c'est-à-dire dans ça ba course. Est-ce que dans ça ba course na exotique oh ba benga RDC ba bio. Ouais, Zali exotique. RDC bio chez RDC bio et pas la fatou. Ce que kunande après tant on ça ba course qui tout ngangot. Au moment la kota wenzete. Moi na beton. Na beti pani. Zonga bien nena lo balanga bino masolo ya kati balobi o Mputuville soro lingi talara 2013. Na koti 2014 atari di mote bimi. Mais bon tout nanga nini M7 na bilili tout nanga mtabeti ane mubimba koti na ane mususu ridite mais manga ridi pourquoi mais nazo lia bio adresse à bio siko eza wapi na Paris babia omoni nde tolobaka ici c'est Paris mais siko ici c'est Panama na kati ya ri Panama siko zo exotique RDC bio okobeta ne sans ride. Pour Mikolo, keba. On s'installait trop dans la côte des ports, la côte fumée, nini, ozo accompagnant na biolo. Bio, tolo bio, ils ont biologie, bio botanique. Donc c'est-à-dire so talia, au sentir zone cadence ya couleur, au capena non, couleur verte. O eza biloro ya bio, pour monsieur bio, c'était ndunda, na bien. Maman la bon l'accent on a mon lo mo tchena sandu ya pondo na ndembe. Oh. Kakine. Donc ndembe. Oh qui ça vraiment. Ezara na RDC bio plus muso ozon te kaka. Na pondo asika. Pondo asika. Ya caoutchouc. Yo moko tout na liboka. En direct ya Afrique. Ndembe. So chete me yo mo yara sur place au monde. Donc obi ngana bi ke pondo caoutchouc ezara sko différent na pondo ya Congo wana. Mais awa Pondo caoutchouc quand même est déjà rare. Il a droit à couler Goma. Il m'a ragé à Goma. Il va somber tous les jours. Il faut niveler à Kabane. Maragi à Goma, il a droit à Goma. Il a droit à Goma, il a droit ma foot à RDC. Il a droit à RDC. Pondo caoutchouc est rare. Mais, nazuelo mora, namoni produit mora, produit yo misili. Donc, na pesi ba masa nanga Kikwiti Mbote, ba masa nanga Kazamba, ba masa nanga ya Kikwiti de, ba masa ville. Boebiga serito olamba baboro, caviar. Donc na bio ba produit ezo salake ozomona ezo kimisa ba ride. Thompson ibia munene. Eza na RDC bio. Olibundu. Babenga Mabundu yango. Mabundu ya RDC bio. Mabundu ya RDC. Miliki tombela na Makaya bo RDC. Zo nido kuna batala. Nido awa taka na kati. Esika santé ba congolais zolala na. Zo mamukuna, zo mama za semulu. Bana betwe. Elo bukula bo anseka. Batu badika ba iba supporter semulu ya kumputu bukula bo anseka. Et ce qui me semble cholestérol. Ce qu'on appelle cholestérol. Ah, corrigeons le cholestérol. Donc, ok, eloko balobi wana. Soki olingi ekimisa ba makambo wana mingi foyara resto bio. Bukula bo acho. Ni chite kute. Ni mujibu. Wela, je le monde. Lekela. Donc, Masola Kati, nabi votre émission pour nous comprendre que oza exotique, yaba star, pe ba yara awa, au sentir pena que ezali pena yaba mama Afrika, mais au monde que ezali de babi exotique RDC bio et yamba star na minute yo tozana Rosette Kamono na pesono bambote kokuta na exotique RDC boni. Malam papa. Bonne année. Bonne année belé ba meilleur vœu. Oyebi ke ngai tant na bulaka Rosette Kamono de l'époque kala na bi donc c'est que faut ça na minute ofana na moni yo boye
sentir pendant non ride ezate donc balekeleke babi benga so bangebungebu so ba marque on a pendant na sentir que oza ma bio donc petit à bio obi momi ya bio madame a bio oko perception secret eza nini ezaka ba course awa obiende omoni même na poto wa soko ke na kata basi pe marché okuta biloko bio ezala kaka cher piqué de okali songo wa pise na RDC bio et pas maman Fatou na papa Willy bande ko nostalgie ma Fatou va na yo donc tango zo le biloko bio ozaka neti nga rozeti bo obono changer te po neti nga na changer na saka boy parce que na liaka bio mona uti nda kuna yo saba kuku na ngai na so biloko na nga bio pona saka kitoko pona saka bien po so muta moninga monike nzoto yo e nzoto bio nazo rajeunir toujours nazo sala toujours bo bébé bolenge kande ba yebela kinga taille pe malamu et nazo lekisa pété parce que biloko za ya bio donc tokolo ba ke biloko so utana mboka ezana ba nde balobi wana babi ba cholestérol na kokolo bongo bien te donc ba mafuta wana pona sentir ton amoni yo ngana ka sende umela na poto normalement na fayeto mono penda ke bodo ba mafuta leki donc ba débordement maintenant oza pena sans ride donc na moni ke oko conseiller ba femme baza pena ba parler lelo ba vandi po batumi bakabulega non lokwa Rosette bandaki ko bina makasi kolamba na ndimite ka yebaki mais to moni oza course kadi donc oyebi pe mambo kolamba ce que expliquer na ko conseiller ni pona ba femme to bazana ba parler pona mambo etali kolamba na kotala nini ko tshana nzungu en tout cas ngana ko conseiller kaka biso bana mboka moni tozaka na ba santé kitoko mais tango zolia bio ba mafuta wana ba graisse wana ba cholestérol wana et ozaka penate parce que tout est calculé po ba biloko muso ezali bazo sala ngona ba produits chimiques ezo me ba AVC ezo me ba makabe belé ba AVC ba nini parce que omona ba cholestérol wana mona tondi mingi moyen muto azana santé malamu ezate to suki na biloko kolia ya pamba te bonzenga moi si place elale la katala suki sangita oya kishasa o maniki to suki na kolia pamba te bonzenga moi si tale sikelala maniki ko sangita eza commentaire ko to lobate parce que RDC bio et c'est l'Obama et c'est Tangama parce que on nzamba kangi muto mukina ko fongola ngote on dit ça ba fongole la la ka make me out so on le qui santé na yo yebe la vision affaire à Poiron affaire à Ndembi na RDC bio on a raison santé ba fongole la la ka to mimi on likolo yemo kazana wall ozomona yango to ozolia ba oyena RDC bio okota kata exotique oyo tango yo kota na kata moko ressentir même na relaxa yo mona papa tolanda Rosette pardon maman tolanda Rosette babi zonga bien votre émission donc adresse moka na Panama omoni tangawisi mukie ezolakisa keza pena bio euti na kati ya mboka na biso na sa mabele na ndenga bien do basa bakloni yango na produit chimique te tango yo zo utiliser ngo yebake ezosala pe makambo bien na kati ya nzoto na yo po soko tali batangawisi muso minene eza wa minene wana eza ba produit chimique yo comme minene vimbi o siko zo mona eza mukie elakisi ke eza pena efficace Rosette azo conseiller balobaka ke mbo mukie eswaka makasu pe yango makasu yango awa nyonso eza na makasu yango likasu ozoma makasu yango eutika kokoma lelo po awa chaque vendredi barivage yaka donc lelo barivage nyonso yeba makasu yango euti kokoma kala te nyonso to makaya buya bakatange pesa olingi likasu yango makaya bakatange pe vini nyonso bo makaba mitue oya kisanga tangawisa ouais tangawisi yango tangawisi ko sali papa oyo mélange telle solution donc oh cheka mbamona tangawisi otena na mulangi 1 litre demi mbala moko otena mulangi 1 litre demi 1 litre demi mbala moko donc ozona mukongo passe solution zo abima pas de fond moi oui RDC bio parce que santé va courir là la tout donc no comment you know I celebrate here everybody they come to enjoy for your body when you want you keep it strong you come RDC bio you come everything we have everything what you need we have exotic RDC bio
world. Rosette ndenge okoti na tangawusi wana nzelo mususu likolo ya Château Rouge sozo kita omonaka bandeko mibali bakobelela yo mwamba nayebi te prochainement oyoka bakobelela so musaka mais po expliquer bango mpona tangawusi po batangawusi mususu batie baproduit yango bato bakomokende kozwa bamwamba wana eza kosala bato mabe na bamusaka wana siko okoconseille ni mpona batangawusi oyo ya boye neti bayaka wana babio te tukanga na souhaite nga mpe nasengela bato baya tala bamalemba yango ozomona malemba euti kishasa malemba mpona na santé ya un africain puis ride ebima te bo malemba neti malemba mutu musu akoyoka malemba eza de ya manioko te ya manioko batraite yango na mai kitoko ntongo ozokolia ozosanti kozolia eloko moko boye ya elengi ozomona loko ozolia gateau loko ozolia gateau donc ozoyoka elengi donc ozomona biloko tala malemba ezali awa malemba yango ezali malemba yango awa nyonso ezalaka awa nyonso ezali donc tona biloko nyonso ndembi yango oyo bandembi ezali ozomona tozala bamama nyonso bazali amoni batabio ndenge baza batabio toujours baka toujours elengi mais ndenge batabio namoni neti bolata kama minga l'africaine non biso omoni biso tozolata africaine parce que tozolakisa que nous sommes des Congolais, des Africaines et des Congolaises. Toza bena ba Congolaises à solo ngono toto mamba papa zonga bien. Donc zonga bena bien une bonne africaine qui mange aussi les bio. Ngai wana na kati pe ya exotique ya bio na kati RDC. Do bolia ka bio nga na conseil bino bolia ka bio parce que bokozala ba cholestérol te bokozala pe en bonne santé neti ngai. So botalinga na image ya kala. Rosette Kamono, le lopé na komana nga c'est Rosette Kamono, moi nazaka ndenge moko. Ndene Sabino, votre émission, biso tokenda kobetaka masolo oyo ebombana. Mais masolo ebombana ezake santé ya ba Congolais na poto. Ba Congolais bazolia ndenge nini. Donc boutique exotique RDC bio yé à se donner na ye, a mi pesi na ye musala ya komemela bino biloko oyo za ko uta na source. Banda na kwanga na mbisi na mbinzo na matembele na talanga ingai obi ndundo erapela ngata na tanga tour midi so ngina bando kendeka retard o ka mer mbala moko ngai ya vite fait plichard et ali pa ba plichard pe yango dio oyo tilelo na bulaka ngo vite fait ya kino yo ke tour midi 10h mera banjo lamba ngai plichard acheka piment semoule wana semoule te me badi mais na poto soko lingi guwana ya école primaire ozwango tozwi ba namoni suswani ba misili mikungu ezali awa mikungu ezali awa talaka yo moko donc masolo yakati ba damage o ba cuisse fumée, babiloko bakausa nyonso. Mafuta PLZ 5 litres. Mafuta PLZ. PLZ de kufate. Ben non. Bidon 5 litres. 5 litres. Donc, PLZ, 5 litres, il y a ma foute PLZ pour la pondeuse à la danger. Et ça y a. Kerigol otomela na kini. Manteka. Glycérine ya Kishasa. Ozomo yango ba bomoni ngo bino moko. Biso to surtout toyebi glycérine. Glycérine. Batu nyonso tu ba yebi yango. Ozomo papa glycérine. Omone loko tala. Nazo mnoke ape na ko tout ape na to la kata Kishasa. To ape na kata kini. So ko to ngoni kini oyo yango to sala lo lemo. Nyonso weza li olo lemo boyebi yango ba papa Kishasa ba mama Kishasa. Boyebi omona ko beti boy. Ko bimela mer Tala bandakala. Awa na bandakala do biso watu ape na kata bio to lia ka nyonso ko kota o koti na kata Kishasa. Donald oyo. Mutu alinye loko aye. Ona ko ndika lo lemo. Pone osaleli yango. Mateja. Eza pour la tâche na ba bouton. Oh na zango yeba on RDC bio kaka. Mateka to liaka na Kishasa. Kerigol. Wanga oyo. Ko luka mo France mobimba. Ko luka mo Paris mobimba. Château Rouge mobimba oyo.
ya pembe ya bakongo kwanga nulle part ailleurs RDC bio chez papa Willy et maman Fat bisa ukaba modèle ochena ndunda papa ndimi olambi na mosaka tala mosaka boye pena bomoni te RDC bio botongola ya ngoyo pena tala mosaka kishasa o eza te o ya bachaka manzaka o pena ya kishasa tala pompe kotungola ya ngoyo donc bilo pompe kotungola no nyonso ezouta kishasa nyonso oyo mosaka ya kishasa oyo pompi olobaki nikosomana bapharmacie yango ya RDC oyo pena ya biso yango ya makasi oyo kotaka pena tangawisi osantiri pena ke libumu esukwami yango oyo tangawisi eza te tangawisi pe yango oyo soko kwei batiki yo moni nzombo akimbangu oyo boyoka nzombo akimbangu Tombaki Mbangu. Eza RDC. De 3 personnes faut basimbisa pour Bukango. Nzombo ya Kimbangu. 3 personnes faut basimbisa. Mungusu pe azalia. Oh Mungusu ngo una reconnaître ouais Mungusu. Yango. Na bia. Omoni ndala pe mbinzo bino mozomona te mbinzo. Mbinzo ya mai. Oyo mbinzo ya mai. Mbinzo pene kala papa bendango penza. Mbinzo ya mai. Tala o pereza mbinzo teke ni ya mai tala ndenge za minene bozomona mbinzo ya mai mbinzo ya mai donc awa donc Kishasa penel dalaka awa boya pa mama Fatou na papa Willy boya kolia ba mbinzo ya frais o biloko ba frais ya bio bozomona boya wa pa mama ripanama yango bokitika na chaka tokitika na métro Château Rouge otunika RDC bio et mama Fatou papa Willy directement donc kitika na Ripanama kakawa numéro 6 Ripanama numéro 6 na métro Château Rouge na 18e bokitika na métro Château Rouge na numéro 6 Ripanama bokuta ba mbinzo ya frais tala opela ya frais awa donc eloko nyonso toluka awa ezali oza na pose eloko moko bonoloka na Kishasa oye bamateja ezali nyonso tu bamateka Kishasa banido nyonso olingi okuta awa to apena biso toliaka mpe bakwaker ya Kishasa bakwaker bonoka kwaker yeyo azotala biso na chapeau na ye banda toyeba yenga na yeba ebanda mwana tata oyo tina poto na ye kokuta kwaker mpe yango kwaker yango oyo tata wana na chapeau ne boyebi ye kwaker ye wana mibongo likolo world RDC bio omona azaka ndenge moko parce que naliaka bio na changer te so na komi ndenge ni me na komi nde elengi parce que Yesu azo rajeunir toujours ngai ba purification azo purifier na bio nazo kolia ezo contribuer na nyonso akata vie na ngai donc en tout cas na sengi bolia ka bio en tout cas bio ezesengo en tout cas ngamo pe na confirmer ngo Rosette Kamono vraiment o boyebi o yabina mais na moni penake nzoto ya bio nalobi naoki ba twalo ba Swahili bazalia wa banyafanya erreur mais exotique RDC bio anapata solution siko expliquez-nous makambo banyafanya erreur RDC exotique anapata solution makambo ezandeni bonapata solution ndeni expliquez banafanya erreur grave solution iko njua pa ku RDC bio chez papa Willy na mama Fatou nakuyaka pa nauza sombe utakuya France utakia Paris utakia Château Rouge kona so utauza bisombe mais sombe na wenaka tu hapa Château Rouge ku RDC bio angalia sombe fresh sombe fresh hapa na kiaka fata tu bitu sombe na maragi ya kwetu ile maragi ya Goma sombe haivute pata wapi ndembi angalia inakuya leo inatoka jana leo mimi naikula hapa Château Rouge balobi boutique oyo ezako c'est que bien donc bakati c'est que bien mais ngana ina question mona ngana yeba nebi ke mama Fatou osala mais na ondo déranger ata muke nabi mama Fatou biloko oyo ezali anu ba présenter biso biloko belé awa to yebi ke za ya Congo mais est-ce que biloko oyo ezouta Cameroun te ezouta est-ce que ezouta vraiment na Congo na mabela bakoko ngana ko répondre tes clients tu m'tako répondre où t'as belé à coco client m'tapé ces réponses donc c'est-à-dire que on a confiance 100% ya on a lobby bino nyoso ba course na mino na 2014 so lingoza talaka ngai 2013 l'équipe toko 2014 na jota ri di monter parce que j'ai respecté ba big pour respecter c'est-à-dire faut ya olia biloko ezobima na boutique
ils ont contrôlé la provenance, la origine. Donc RDC bio na Ripanama na kacha Paris babi ici c'est Paris. Omboka ba Zlatan, omboka ba Cavani, omboka ba Beckham Baleka, omboka ba Rosette, omboka ba grand prêtre na biso kuna ya Bundesliga, tozana yawa, omboka ba Fatou, omboka ya ba Papa Willy. Donc mboka ya baduma oyo utaka na Kinshasa so babi basakata so babi bateke misili mikungu donc pas d'embrouillement bayebi yango place za uta na source inakuwa sana toka Kinshasa leo si amaliza nenda tafuta bitu ngine na RDC bio nulle part ailleurs. Donc masola kati nasibinomo grave banafanya erreur grave kuza bitu kule banafanya erreur grave bitu iko njo hapa ku RDC bio chez Papa Willy et Maman Fatou. Donc 2014 kosa RRT oke kozwa biloko non na Cameroun biloko ezalia eza biloko pendaka euti na mabele ya bakoko ya Congo donc balobi ezanga engrais chimique na bia moi c'est pembe on a ça follow bana kiluba nous jumona nous mwana baluba mufuma mukasa oriental expliquez bango la mou château rouge expliquez bango ni bayani Eric Maloko expliquez bango wala kukeba chilunga tu fuma mu en direct mu Kinshasa tu dis nous RDC bio kwa Maman Fatou ni Papa Willy we mu ya kwa momba muko bikutangile bikutangila bolu santé wa ba congolais beauté wa ba congolais kunyema cholestérol kunyema obésité RDC bio santé assurée RDC bio à suivre ke bana bandunda muso mona taliboko siko est-ce que engrais chimique ba check wana po commander ngona yo ye bien ndunde uti Corée Corée aliaga pondu tema elio pondu est-ce que zoye babiloko ya tchena kati de solinga mburiema te yaka na RDC bio pai wapi okozwa biloko oyo e bakisela ba kilo te e bakisela mafuta te e omemela yo ba étouffement du cœur te donc olia biloko ya bakoko oyo uti na mabele ya bakoko na biso ya Congo. Donc votre émission de Sarabino année 2014 tolobino d'abord tobanina na réglementation ya rodame masola kati minga kolobeza te ngana koyebisa bino kaka tozana na kati ya RDC bio donc oyo ezali pena boutique exotique bio oyo eza na kati ya Paris 2014 eza mambo ya garder santé et ate obakisa ba poids alors pour garder santé na oyo la normal o éviter ba AVC o éviter ba embolie pulmonaire donc faut olia na ndenge ya bio keba okoya kosomba ndunda mususu evimba makasi mais fumer ba cheki kuna ezaki ba farata ya mutu wana mabe mais oyo eza biloko ekoli na ba engrais chimique lokola ba poussière ba café ba maticho ezikaki oyo mandindi yango oyo ozoma biloko na biso bata bandundu oyo pena soko olambi yango ata mobali aboyaki yo akozongela yo ata mobali aboyaki yo akozongela yo parce que dans eza bio ozomona eloko baracine banganga oyo pena soko en tout cas eza neti sekele donc awa donc toza na kati ya RDC bio en tout cas bana mokili mobimba bana partout soki boye na kati ya Paris na kati ya Château Rouge boluka exotique RDC bio botourne pa Maman Fatou na Papa Willy soki boye boko senti ke nzambe pena esa pambola bango donc bango pena ba pambwama donc parce que mbongo na bango ba tiaka badim bino pe bo tiaka pe badim po koma lokola bango po 2013 tu remarqué ba AVC salamaki ba accident vasculaire ebele tu veux comprendre que les Congolais contrôlent pas au baliaka bozolia na mbrouillement mais une seule adresse nde balobaka na français Ripanama numéro 6 Boyawana Bokuta exotique RDC bio et pas iwapi masolo balobi Kinshasa na Kinshasa Congo na Congo minga kolobeyate donc votre émission ndenge na lobaka kaka yango papa soa j'aime bozomona ngo taba makambo mafa tu pe makambo zolukela biso yo en tout cas toyebi te pa tokosuka mafa tu te mafa tata yo moko makambo yo bena ekosukela wa te tala pena bango nyonso ono soki uti wapi
Oh nyoso Kinshasa kaka. Ozomona ngodo ezouta bio na bio. Awa dogi bio na bio. Produit chimique ezate. Cholestérol ezate. Tala ba mbika. O mbika kana na mbika ngo. O mbika bino boyebi mbika wana oyo bene lengi wana otolia kana mwa kwanga. Yango yo zimbiko na kwanga wana bio na bio. Donc lengi. elongi ya safu ezomona neza elongi ya safu eza ya kotote eza na elongi na solo ya Kinshasa basafa Cameroun pe koma basa ya Cameroun yebanaka sozo lika na musika solo nango deja yebiso keza ya Cameroun o ezomona neza ya Kinshasa oh bio likambo bio awa ba bio na bio papa papa ya safu ya oyo ni mona na ozomona ngo tala bien na moni mena o eza ya kin o eza ya kin est-ce que pene pinard oyo et pinard ozomona ngo te makeza ya bio to ba vérité pena papa to kosate o moteza bio bato bamelaka milika poto te balingaka nido nido papa oh soko chena ndako bana ka tika papa donc ya bio donc votre mission minga kolobeza te donc tokomi pena na suka tokomi pona loba na sourire à fête neti nga ayo olia na RDC bio exotique olongolelongi ya matanga tokomi na suka Rosette Kamono yeyo donc webika star ya mboka na biso etanke mwasi asalaka ba course ndenge basi fo basala ezate pona kipoto mais na ndenge to sololi na RDC bio exotique zo sala ke ba congolais baza bien dernier mot ko lobani pona moni posele ba course na yo okomo zonga o lobani ni Rosette. En tout cas d'abord nazo souhaiter mokili mobima ba bonne année ba meilleur vœu plein de bonnes choses nzamba batela bino ndenga batela bino année wana batela abatela kaka apesa bino belé pe nazo senga en tout cas penza na bana mboka kaka bana mboka te ba o nyoso tu balingaka kolia kitoko ozaka na souci ya kolia kolesa bana bien ko alingaka pe kolesa bana na epe bien ozomona nga na sombaka mabele awa ya Kinshasa bana nga balia kango bana nga balinga mabele ya bio ya awa so na kena ngo na ndako do bana nga mama lobi kutu na somba mabele ya bio bana nga babi mama ti acheter babi nga mama ti acheter babi ka bana mabele po babi ke za ya bio ozomona do nga na tuka na zo senga na bino nozo tout en tout cas boya kolia biloko bio bolia kitoko bozala bien botala nga papa zonga mobimba ozeti na bino yeyo bana boye baye bana ko bina ti lelo komane ser en Christ po apesi na yamba na nga pe Yesu passer leader pa ebi makambango na yamba na nga Yesu to apena pasteur na biso yeyo papa na biso pe mosana na nzambe na biso donc ngasi na yamba Yesu na kana ko yamba Yesu futo lia ka pe kitoko po to ba mona ke nzambe na biso asalaka so ozolia pe bien te ça peut ma bébé et ça peut qu'on a peu souci to futo lia ka bien to lia ka bio na bima fatu nebike musaleza makasi mais so kolo bata moko kaka pona 2014 oyo po awa nebike tozozo o mutu musaleleki mais olo bata moko pona ba client na 2014 o sengi bango nini o bombeli bango nini 2014 elo aliboso na pesi bino ba bonne année ba meilleur vœu santé na biso liboso le reste ya na sima nzambe ba ko pambola apesa kimia o tozangaki na 2013 nzambe apesa biso na 2014 bonne année que Dieu vous bénisse amen papa Willy yonde mutu balobi mutu aza ko tambusa makambo machine ya mutuka oyo RDC oyo memi oyo na bato zo sana na Kinshasa na bato bazali tout bato surtout bazana Kinshasa baza ko sala ke ba produit et comment na santé kitoko boy oyebisa baoni. Bonjour na bino nyonso tokoti mbola ya sika bonne année biso makasi na biso eza na bino bato bozana Kinshasa soki bozo sala musala malamu biso pe tozozwa makasi donc na musala bino bozo sala nde osala ke RDC bio ezo sala ke batuna bandeko na biso awa na Paris baza kolia malamu baza kolia biloko ya mboka yango na souhaiter bino bonne année na pesi bino bon courage na pesi bino merci na nyonso bozo sala bo continuer na bandeko na biso bazali na kati Europe
bao bayaka kotala biso bao bayaka kosomba biloko na biso napesi bino bonne année. RDC Bio ezali ya biso nyonso. RDC Bio esalami na makasi na bino na makasi na biso. Soki bino te nde RDC emonani te. Soki bino te nde RDC ezinda. RDC ekoti na Château Rouge eye na révolution. Je crois na kati na bino moko na moko azomona changement. Likambo wana ya batalo ezalaki makasi, likambo ya biloko kokosa biloko ya mabe, RDC ye e révolutionner makambo nyonso na kati ya Paris, na kati ya Belgique, Allemagne, Château Rouge. Batu nyonso baza ko se retrouver. Non, bao bayaka ko uta kuna. Baye ko kuta RDC awo. Bazo se retrouver vraiment na authenticité ya biloko ya Kinshasa. Spécialité na biso vraiment biloko ya Kinshasa. Yango bomonaka soki eloko ezangi tukoluka teke tokende ya ba Cameroun ekota ya Togo bote totika ka vraiment na authenticité na biso. Yango na sengi bino vraiment boya ebele to sangana to tombola RDC. RDC ezaloko na bino, RDC ezali ndako na bino. Chez Papa Willy et Maman Fatou, RDC Bio et Sika Santa va Congolais. Exotique RDC Bio. RDC Bio. Toi la RDC Bio, ah vraiment, qui n'a qu'à sa Panama. Maya Kandeye, Fukushima. Il y a un concert qui malari qui c'est du bio. Donc bibi bébé tu toko toko bakandi umu soso batoko Brazzaville. Bibi bébé tu malari kani dans la stala. La sapologie n'andunda donc du galia. Moi je mange que ça. Ici chez Patou, on se retrouve. Exotique RDC Bio. Ndunda, Bitekuteku, Pundu, Mbisi, Exotique RDC Bio. RDC Bio, nyonso ezali oyo se trouver na nyonso eza. Tanga vrai chéri, dans la confirmation c'est que ça va. Ça va. Bana betu baba luba, baba Congo. Apa tu dis RDC Bio, chez Maman Fatou. Tu dis va l'on y tatouer, Eric voilà on se makaleji. Dakala, chomba chaka bio la bio subitu pour bio bien vrai. Il faut en direct nous ça. Exotique RDC Bio. C'est ça la case RDC hein. Et pas mère Fatou na pas Willy. Donc pour hein qui ni penga quoi. Talaka biso bakala awa nazo konda kachawa ukomi kasikala kachini kina ngombe ya ngoka kozela te okende kote kuna tondole yaki yali awa komande oyo na pesa lango amafato pesa mayake banduku bote wa Kiswahili ukiangalia lenga matembela sombe ya fresh Château Rouge ko kabambi lakini lenga ya fresh matembele ya kutoka direct ya Kinshasa utepata paka mu bio chez Bio RDC Bio Château Rouge ko mingi akini uke mpata masisi ndio utakuta vitu ya fresh angalia samaki ya kukauka ya kutia mulenga unapikia babo unasikia Pour prendre à Paris, nous avons deux têtes, nous avons Moko, Bio, Willem. Chez Bio. RDC Bio. RDC Bio. RDC Bio. Tolia a Bio. Papa Minabeto. Beto que na Château Rouge. Quand on est plus dans Château Rouge, il faut que ce soit la boutique Bio. RDC Bio. RDC Bio. Na place à Maman Fatou, tu Papa Willy. Il y a fraîche. Il y a un dia qui te carre tout. Parce que santé va congolais là la mingi awa. Samaki ya kukauka.
yoke bien bima ye yoke ya bio ya betu mosi déjà vous avez commenté mingi te yo mo yebi ça vient de Kinshasa mais la bête a kwanga le kwa mona king chez bio bio yoke bio RDC bio benu kuisa et maman Fatou et papa Willy benu bikala mbote dans la carte RDC bio on a Paris Londres Allemagne Belgique on nous se retrouver pour la carte RDC bio dans le bana bino sa mutoso ouais momi au vrai Joe so on nous se retrouver il y a na RDC au lieu biloko toko o tika kala na mboka soko yao se retrouver ata comme la âge biso so se retrouver so ngaka chaîne toujours kala biso ba âge to comme na to lobande mais tozo ngaka ba mike o bilo moins cher to ala ba kwanga ya moins cher ba mbisi o tomsoni o nini atoza na posa ya ngando o koba o pakasa soko sen na RDC bio ba commande lo ya TikTok so ndo lenge la libala na otala ka komi mona songo ka lenge la passer commande ko lenge la libala to sadia OK na moto matina mo likolo Exotique RDC bio chez Willy et Mama Fatou.